Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi ndenge bo mesana ko landa basango ya elamu na munoko nanga epenge fufana pays arabes basara na bomoko yango bomona ka ba misima baliaka toujours na sani batiaka loboko moko ilongo mena mboka na biso est-ce que ba pasteur congolais batambolaka na vision moko bango na bango basololaka bango na bango babengana na kombo toza bantu toza peau noire. Est-ce que c'est normal comme on a bleu toza mona lelo na réseaux sociaux motoza congolais maloba talaka nouvelas makambo talaka wana est-ce que ba congolais basala yango yango bozo mona lelo mitakala ya ba responsable ezo tambola tokoloba susu nini ngai naza na commentaire au salate na biki mutu na mutu akoreteni ya malamu awande place na koloba en 2020 tokendaki ko visiter pasteur Kabundu Alisa na église na ye mais akokamwa komona mutu awuti na Équateur nde bozomona papa oyo na ndenge atembe ya mokili atianaki tembe na mutu oyo akumbaka masuwa yango bozomona lolenge papa oyo azali. La puissance de Dieu te touche maintenant. La puissance de Dieu te saisit maintenant. Ici dans un véhicule, ceux qui l'avaient amené l'ont abandonné ici et sont partis. Parce qu'on sait que là tu agis. Amen. Marcher dans la crainte de Dieu. Élève la main. Il est fier de s'installer devant moi. Élève la main signe de victoire. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Ta victoire. Élève la main signe de victoire. Merci. Merci mon Dieu. Bon, aussi au commis déjà. Parce que tu as déjà écrit. Oh, au commis pour Nanga. Tout ce que tu as déjà écrit pour moi. Oh, côté à Koki Kolongola. Il n'y a personne qui peut l'effacer. Parce que suprême. Il y a domination nyonso. De toute domination. Il y a autorité nyonso. De toute autorité. Donc, quand on a dit tête. Comme tu es la tête. Moi je suis le membre. Saint-Esprit. A introduit la divinité en moi. J'ai le pouvoir. D'attaquer Goliath. D'attaquer les sorciers. Les vôtres ne vont pas me balader. Parce que je suis la femme de Waléfa. Nous avons la vie de sanctification. Je ne suis pas imputé. Je ne suis pas voleur. Salut 5 personnes. Personne ne nous a de 2020 de ta partie. 2020 de ta partie.
tozokita na se. On commence du haut vers le bas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. tozopasola libumu ya mosali na yo. Nous ferons l'opération de vente. Osolimisi ye na mabe, Tu lui as déjà pardonné ses péchés. na basi na vi ya basi, Avec la vie d'impudicité de vi ya femme, ambiance. la vie d'ambiance. Tozopasola libumu au nom de Nous lui Jésus. opérons le ventre au nom de Mai nyonso ebima, que tout liquide qui était dans le ventre sorte, abimisango na que toilette. les fasse sortir aux toilettes. Mai ya verre, Sur ces liquides verts ebima, qu'ils sortent au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Ebima, Que ça sorte. mai ebima. Ces liquides sortent. Tozobimisa mai sikoyo. Nous faisons sortir ces liquides. Tozofongola robinet. Nous ouvrons maintenant le robinet. Mai ebima, Que Au nom de ces liquides Jésus. sortent. ebima. Que ça sorte. Au nom de Jésus-Christ. Tozokotisa yo na laboratoire. Nous t'introduisons dans le laboratoire. Tozokoso na salle d'opération. Nous t'introduisons dans la salle d'opération. Baange bazosimba libumu na yo. Les anges touchent maintenant ton ventre. Bazobimisa nyonso eza na kati. Ils sortent tout ce qui est dedans. Ozobika. Tu es guéri. Ale puissance aza Que besimba. la puissance de Dieu te touche maintenant. Beti maboko. Acclamez très fort pour Jésus. Beza mulolo, mulolo, mulolo. Kolingi kosepela pendant 7 minutes. Bayindo shafaya mokili. Alatake.
cieux. nzambe aza likolo na nyonso Le Dieu qui est au-dessus de oyo tout. asala nyonso Le Dieu qui a tout créé. jésus-christ Jésus-Christ. nde tozosambela C'est lui que nous prions ici. aza likolo ya Il nyonso est au-dessus de tout. tobetele maboko Acclamez très fort pour lui. tobetele mobika na mikolo On acclame très fort pour le Seigneur. tobiki mikolo On acclame pour lui. On acclame très fort. ni mufalme ya mbingu Il est l'éternel des cieux. liko mfalme wa mbingu Il est l'éternel des cieux. kukankala kuyuka Il est le merveilleux. kukankala kuyuka Il est le merveilleux. mambo ya yimite amen Amen. ebisema ngina za kukankala kuyuka Même si je m'en vais en Inde, bayela bandoki nyonso ya on amène tous les sorciers de l'Inde. nazobima tres ane Je sors là très à l'aise. nazotela bango milimo ezobima Et je vais les prêcher, les démons sortent. ayebi nzambe wana Je connais ce Dieu-là. azali nzambe ya l'esprit nyonso Il est le Dieu de tous les esprits. tobetela ye maboko On acclame très fort pour lui. tokopesa ofrande leta bango Tu peux passer devant. oleki liboso Entre ici et tu passes devant. merci mama bamosusu bazala na se kuna bamosusu bati likolo Passez ici devant. oyo noki botya mbongo na bino na kitunga mobima nokinoki Avancez rapidement, vous offrez, puis vous sortez rapidement. noki Priez rapidement. bakongo yo wana yango noki Finlande Autriche kuyina ye États-Unis Chikapa Cape Town Suisse États-Unis na Las Vegas. oza boye Suisse mama Congo wana mokafula Angola Bruxelles uchi wapi Congo wapi na Kinshasa wapi Kimase Angleterre yo toi frère journaliste na biso embouchement ezaba pambola yo nasepeli makasi eza anniversaire na yo oza beli yango nde olati ye boye nayembeli nzembo après prière outi France pesaka so nsima na yo outi wapi mama awa okomi nini Kimasek lelo eza makambo mosusu ezaka Kimasek au nom de Jésus basala béni au nom de Jésus nzambe apambola bino après ki tozokutana bokofanda na liboso mwana mwasi oti wapi à Paris bana centre de réveil Paris na bamama mibale wana bango nyonso bauti Paris bana centre de réveil baza 3 merci après qui tu vas faire là tu vas pas faire là Vous allez vous installer devant là, vous qui venez de Ceux qui viennent d'ici à Kinshasa, vous allez vous mettre ici là où les mamans se sont. Nous allons nous rencontrer après but, nous traçons le programme ensemble.
7 ans. Fana na Braza bien na Pointe Noire. Brazzaville, Hollande, la mission à la télévision. Ça va. Mais walesa lokola apona nzambe kosalela ye alobi ke azwi charge akosambela nzambe soki eza na makambo etali kango bato batangi médecine basala ye opération bakosala ye opération na makoki na ye moko soki ezaka mpona molimo akosambela ndenge bomoni azosambelela ye me ye alobi ye alata mukaya bapaster ebele baza basélébatere balingi kobala te mpona nini nzambe apomboli yo moza toujours célibataire. Si c'est vrai, ça me l'a solo. Mais comment on a passé Kabundu Walesa, Aza toujours na banana ye. Azala kana moi sinaye maman Angèle ne bomoni a fandi l'église. Avo ajaga pomba pomba te. Yo passé moi sina poto, yo moko na Kishasa. Ozo kamba église munene oza célibataire. Pona nini? Na koloba toujours passé Kabundu Walesa lobi. Tondi mela toujours nzambe na ye po ye a défendre Kabuso bate. Ye alata mukaya mukaya elinge lobanini sadi alata lingwanda o Jésus-Christ akufela nango lokola abala mwasi na ye moko mama Angèle yango azala toujours na ye na bana na ye siko yo loboza na église mwasi na azala kawapi olobi ozoyembela nzambe obali o divorcer pona nini siko alliance o lati ataka chrétien musala nango nini awande tolobi ke oto sala keba merci.